Voilà, tous en émission na biso to kabola awesika o to kabola vraiment maito biko sala to kabola ka ba makanisi na biso. Tous en ndeko na biso to zopesa mbote ndeko. Mbote. Kimezali Vraiment. Lokola kimezali esali biso malamu mingi. Ndeko to koyi ba kombo na o. Kombo na nga Jiboy Kaba. Jiboy Kaba sala ka musali. Bon, nga na kopira neteka kana zandu kato 70. Jiboy Kaba zali kopera tekaka na zandu na kato 70. Atekaka bilamba. Voilà. Jiboy Kaba tunto eba na famille na yo olingaka ata milliardaire abima na famille na yo. Oui, il faut. Ok. Pourquoi olingaka bozala mo millionnaire na famille? Bon, yo yebi na famille sengaka mutu mo asimba famille, yo yebi pour famille za bien. Donc nazala pena donc na pour sa pena il faut millionnaire abima na famille na ngai. Donc ba millionnaire te mais millionnaire moko kaka. Donc ba yo bi mutu moko. Donc ba kozala belé mais moko ozala élevé koleka ba. Ok. Les penza li connaissent pas bien. Alors yo obundaka ndenge nini po ozala parmi ba oyo lobi wana. Yo po ozala na kati? Oui. Donc na ozala vraiment na kati. Ozala na kati. Alors na souci wana ya famille faut milliardaire azala. Oui. Ce qui s'est passé que condition mo we salami balobi avant bozana millionnaire moko na famille isenga mutu ya mutu moko ekwea. Donc neti yo il faut kufa. Oko sepela na ide wana to sepela na ngote. Jamais na ko sepela na ide bongo. Mais yo le business o ibisi biso awa ki ozara souci milliardaire abima na famille. Mais ce qui sengi yo okufa pour milliardaire abima mabeza wapi? Nandimite mutu moko te alinga ami sacrifier pour na famille. Na ebité pour nga non. Donc réponse ezaka non. Donc olinga ta mukolo monte. Olinga ta mukolo monte. Non olinga te. Donc yo sepelate au koufi mes famille bongi au sepela na ngote. Non, jamais. Wana fobo kende et pas arabe. Na Congo na kolinga ngote. Voilà les photos qui est pas arabe. Ouais, bangonde mutu ba croya kaso koufi donc au koufi pona batu au kelola pona nga kolinga ngote. Donc yo zamutema mabe olingi famille ezanga milliardaire likolo na yo. Donc ngana kufa pour famille ba bonga na vie na otika lolinga ngwata mukolo moto. Donc yo lingi famille ke mbaka boy. Soki ku bongo vome biso to komata ba pasteur ke ngana kufa pour famille bongo. Na olinga te. Toki un exemple moko. Obotami na famille oyo kuti bozui tellement ebele makasi. Okay. Papa en tout cas ça na ba makoki ebele. Mais babotaka bino 5. Moko akufaka liwa moko boye moi un peu compliqué botika pe koyeba yango te. Mais bozaka toujours bien na famille. OK. Beko comprendre que papa azara mo makamune moko boye yanga lekisaka ndeko na bino moko nde papa pa fuka lisusu ya osakana te boye koyeba yango. Donc ba bien papa bozi o bozaka nango betela katolo wana mitoko tambola nango wana. Ils allaient grâce à makile ndeko na bino moko akufaka. Tango oko apprendre ango. Décision no eko zala nini? Netinga décision na ngai. Netinga na osaleli ote. Pour déjà kufi. Donc ils importé za krake. Donc biloko wana eza. Donc na éviter ceux qui non zala donc to zala à bon terme. Mais tu peux fâcher comme bana bako sale papa. Mais on zaka papa otika papa. On zaka papa otika kaka papa. Ouais, c'est ça. Mais bozuana bino boko bénéficier nango toujours. Ouais, c'est ça. Pour nous bénéficier nango pour exemple ezama kile ndo na bino moko akufaki. Bon. Pour donc to bénéficier nango pour azaka ndeko na biso, ezaka makila na biso, yango nde mtesali ba œuvre wana donc. To bénéficier nango. Olingi ndeko mususu akufa pour famille esepela mais yo lingi te. Nga kukufa te. Donc vome ya kufi liwamo amiye bakite. Mais yo pour yeba te? Donc yo pour yeba te. Soki ezaka pona nga na kufa ata na miye bate arrête oboya.
Mais on sepeli quand même bozi oh papa azali nango ezali ya moko na bino o akufaki na famille. Mais na tour na yo lingite. Po ye liwa na ya kufaki po toyebaki te. Donc soki toyebaka tolinga tolinga pete ata ye moko nda kufa bongo so papa yaka proposer c'est que yo faut kufa po baninga no ba bon aboya. Aolinga te. C'est que ça malamu yo pe bo ebiso te mais po kufaka pour la famille bongo. Arrête nga na kufa te. Soki na komo mona ba maladie na kima mbangu na église. No ba ngali wa makasi. Makasi. Donc nga pena liwa na kokango te. Mais ndeto za bo ebi ke to umela na mokili te. Oui. Liwa eza nzela ya mutu. To kufa na biso. To kufa na biso. Mais na kufa na miyeba te nga kuna sepela kutu na kufa na ngata liwa ya mai. Liwa mai. Donc na ebi ke na keka amba mona souffrir te na keka mona kufi mama mbala moko. Voilà, ezaki moi ndambo lisolo tonga to kabwana ndeko na biso to yoka kaka makanisi ya ndeko na biso yango to yoki. Bo sepeli na biso botsa commentaire. Boko mela biso et sala kitoko makasi. Ezaki ngai e boka style moko parmi bino.